nasukaki na tisi conjonctive nalobaki tisi conjonctive yango sikoyo ezobomba tisi épithélium donc après baorgane eza tisi épithélium après tisi conjonctive yango sikoyo eza esu makasi mpona protéger vraiment baorgane oyo eza na kati très bien donc na kati ya tisi conjonctive toza na baos protection toza na baos toza na makila sous forme liquide makila toza na bagraisse toza na bacartilage toza na balymphe yango wana eza na kati ya tisi conjonctive oyo ezobomba sikoyo nzoto mobimba oyo tobengi sikoyo mpo esala membrane par exemple ya mikezi ya cavité bicale eza membrane yango nde sikoyo esali membrane ebombi nyonso eprotege sikoyo baorgane biso nyonso ensemble na kati tu vois donc toza lisusu na nini toza na ba tokesko na tisi musculaire na tisi musculaire toza yango sikoyo ezosala mpona contraction na barelâchement ya bamuscle na kati ya tisi musculaire toza na bamuscle toza na 3 muscles toza na muscle squelettique toza na muscle lisse toza na muscle cardiaque sikoyo na kati ya tisi musculaire na muscle squelettique eza contrôlé lokola babiceps ya maboko na batendon ya makolo na kati ya muscle lisse na kati ya tisi musculaire na muscle lisse yango sikoyo kozala protégé te ezala contrôlé te neti appareil digestif nde tolobaki eza nzela ya nutriment na biso mpo ekende ti na badéchet tout consort sikoyo na kati lisusu toza na muscle cardiaque oyo eza na kati muscle cardiaque nde nayebisa bino toza na baveso na kati toza na motema toza na makila ndenge circulation makila ezosalema na kati ya motema donc veine azozwa makila oyo eza na organe azomema yango na motema artère azozwa oyo eza na motema azokitisa yango na baorgane aomema yango na baorgane ale wana toza susu na bapression ya tension nde tolobaka basystolique diastolique tu vois wana eza mpona batension bapression ya tension na biso sikoyo toke na tisi nerveux na tisi nerveux na expliquer bino nde na expliquer bino toza na cerveau toza na moelle épinière toza na banerf tu vois ya mpona ezocommuniquer biso grâce à baneurone na nzoto mobimba mpona électricité ya cerveau ya nzoto mobimba mpo ozala na basensation ndenge ozosala boye eza banerf moto ezoloba donc ezotindo nde tokende nde nalobela bino mpona bahypothalamus mutu tout consort sikoyo na bapesa bino baappareil na baorgane nango sorte ya baappareil na baorgane nango tobandi nao na appareil ya système nerveux appareil ya système nerveux toza na cerveau toza na moelle épinière toza na banerf na appareil tokoti na deuxième appareil respiratoire na appareil respiratoire toza na nez oyo tobenga zolo toza na bouche toza na poumon toza na trachée oyo na biso eza na bapharynx larynx nalobelaki yango nalobelaki batrachée tu vois toza nango toza nango wana na kati ya appareil respiratoire toza na babranche nde nayebisi bino tokesiko na appareil cardiovasculaire na appareil cardiovasculaire toza na motema toza na baveso toza na makila déjà na otala lobela yango wana tokesiko na appareil digestif na appareil digestif toza na munoko toza na oesophage toza na estomac toza na intestin grêle toza na foie toza na pancréas toza na colon oyo na babenga gros intestin place basalite na biso ekenda kobimela tu vois toza na wana toza na babile tu vois vesicule biliaire plein nde na yebisemi ke foie esekretaka bile oyo epermetaka biso mpona digestion tu vois donc qu'est-ce qu'on a appareil lymphatique na lymphatique toza na baveso toza na balymphatique toza na balymphe toza na baganglion toza na bathymus toza na barate toza na donc eza yango wana toza na baamygdale nde na explika bino nalobelaki pharynx na larynx. Donc qu'est-ce qu'on a système endocrinien? Na système endocrinien toza na glande surrénale, toza na ovaire, toza na testicule, toza na parathyroïde, glande parathyroïde, toza na
hypophyse ndenge na yebisa bino eza ba glande oyo esekata ba quelque chose ba thyroïde toza na lisusu na partie côté partie mosusu ya pancréas. Tu vois, donc qu'est-ce qu'on appareil urinaire, n'a pas urinaire, tu que tous en urétère, tous en rein, tous en vessie, tous en urètre. Donc un appareil reproducteur mâle. Donc il y a mibali, tous en pénis, tous en testicule, tous en prostate, tous en vésicule séminale. Tu vois, un appareil reproducteur et à moi si tous en la vagin, col utérin, utérus, trompe de Fallope, ovaire et mabelle, les seins. Na système musculo-squelettique, tous en la os, tous en la muscle, tous en la tendon. Tu vois, bah, cartilage. Il y a na système tegumentaire. Tous en la peau, tous en la poil, tous en la souki, tous en la glande sidoripare. Donc, place ba sieur et bima quoi. Il y a ce que tu relèves la virus, hein? Il y a tu relèves la virus, bah virus ils appellent dangereux, tu as vu déjà, tous en a bah virus Ebola, ils appellent dangereux, bah virus ya sida, donc bah virus ya sida ils appellent dangereux, bah virus c'est tellement belé, tu relèves la bah virus, et tout ça la vidéo pour na bah virus. Ok, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, tokwando sala ngo malembe mukie po atibaye bakata mukie ateke mutawaye banini yosate mais usungata mutaye bata mukie esana ngo bien parce que oyo esana ngo pona mutunyo c'est important pona mutunyo so ba santé ay bandeni nzoto fonctionne ka ba batterie ndeni to sana po même na kati nzoto ne soto za ba batterie mais ça dangereux oui ça dangereux za od banda ozo parce que pona biso protéger ngo po ba batterie pour se protéger en haut pour ba batterie on a bande côté tu vois tu relever la bactérie tu relever la virus tu relever la parasite tu relever la champignon tu relever la oignon sur la nande na fse pour na koyeba on toujours na bossa na ka hématocrite à motu na ba groupe sanguin na biso oignon sur na to relever la ngo donc